Olga Mokonza Kabelo asiliki penza makasi. Bandeko nazotiela bino video bomona Olga Mokonzi ya Kabelo mokonzi ya mafuta asiliki nano asilika bongo te na internet. Mobali na ye mutu aye kopekisa ye akata video. Donc na mokola lelo mokola yenga tisikoyo Olga Mokonza Kabelo aza kosilika to azobondela. Botala video. Pour ton information, quand ça fait que là on a retiré ma fouta pour Karine a zopanda retiré ma fouta ou bien pour Karine a retiré ma fouta. Oh, et ça peut être normalité. Quelle idée papa robot? Quelle idée? Ok, on tient là pour zona ma casse bon papa robot. Ok, on tient en plus ça sur on va que on a hier on a pris un la binoté. Bon, on a qui pour ça la bisoni. Donc idée là et ça ngala Karine to kabwa. Si le papa robot, ngala Karine so to kabwani. Après yo ozani papa. Bande ko nyonso ba ngala Karine to kabwana. Soki to kabwana Karine après bi ko ozani. Bokozalo ka ni na retour. Karine sikoyo makambo a afani la kanga. Bokati ga okisa okuna. Pratique bien mon bal na kata. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon naba jeune fille. Mpote bana mike naba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa boyoki bomoni video Olga Mokonzi ya Kabelo ndenga siliki. Boyoki alobina papa robo. En tout cas bandeko esalingai pasite esalinga pe biente mais salinga ndenge kaka nazalaka. Surtout nazako zela eloko ya boy. Parce que Olga alobaka. Azaloko la bato mosusu te, balobaka te, ye alobaka. Boyoki ndenga lobi, ache atuni papa robo, pona nini olingi na kabwana na Karine Mokonzi. Pourquoi olingi okabola ngai na Karine Mokonzi? Mais Olga Kabelo ayebi bien. Banda na banda kosala koloba na internet ayebi bien nanu nazwa ide ya kokabola ye na Karine Mokonzi te. Na solola na ye pe na telefone na kanisa ayebi bien. Même masolo mosusu te solola ayebi bien nazalaka na posa ya kokabola mutu te. Mais pourquoi alobi boy? Alobi na nga direct boy. Nga na ko expliquer bino. Soki Olga Kabelo
alobi nanga direct boy elakisi abaye bemission nazosala mais entre temps alobi na bato oyo balingi bakabola ye na Karine Mokonzi donc atie kombo nanga parce que nga mutu sabayaki nga se abaye pe bemission nazosala na kombo na ye donc naza mutu oyo na kati internet naza kosala bemission ezosali pasi makasi akoki vraiment kosupporta yango te mais tangu atuninga papa Robo pona nini olingo kabolanga na Karine Mokonzi Olga ayebi bien ngai naza na posa ya kokabole na Karine te na kokape kokabole na Karine te mais nde bemission oyo nazosala eza kosali pasi bemission oyo naza kosala alingi na kata yango parce que ayebi raison wana ata na imagine yango na koloba te mais a lancé message na batu mususu oyo balingaka ye akabwa na Karine Mokonzi donc alandi a lancé message po Olga Mukonza Kabelo Mukonza Mafuta même nga nasali video asepeli nango te lobi nango akotala video mususu ona tche akotala te po atala soki nakofinga ye ou bien nakoloba makambo konte non akotala parce que amesana kotalanga ndenge nga pe na mesana kotala ya ye video me makambo oyo alobi na kati ya ba direct na ye alobi mingi pona bino surtout batu oyo basololaka na Karine Mokonzi mbalebele alobi na bino ezala omonanaka te alobi na bino alors bandeko sikoyo bolingi boyeba soki nga papa Robo nazalaka pe na posa na kabola Karine Mokonzi na bato bien sûr nazala na posa na kabola Karine Mokonzi na bato natanga kombo bien sûr ndenge nakoma na poto nalingaka na kabola Karine Mokonzi ne dingwe moto na ngenge nazolinga pe na kabola Karine Mokonzi na Majaki aza mwasi mo malamu gentil aza bien mende nalingaka penza na kabola ye me nakokoloba te ke Karine tika Majaki nakoki pe kofondele Majaki makambo te po bakabwana mende na mutema nanga soki nkola lobi nanga lelo olingi Karine akabwana nani en tout cas bato liboso na kotanga ezali Majaki na Edingwe po Karine sakoma na poto akoki ne kokabwana na Edingwe moto na ngenge Majaki naza na posa akabwana parce que nga moko nazomona kaka Majaki aza gentil alingaka Karine Mokonzi alingaka Majaki entre bango mibale baza bien mende ba fréquentation ya Majaki en tout cas ebangisaka nga donc soki kokabula naza na puissance ya kokabula bato même na maloba nanga même na émission en tout cas nalingaki nasala Majaki akabwana nalingaki nasala Karine Mokonzi akabwana na Edingwe moto na ngenge alors na bato nyonso batikali na ba oyo basala ye mabe bakisa na ba Miriam Mokonzi vraiment na nazwa idée te na kabola bango ata ndenge Karine Mokonzi asololaka na Miriam Mokonzi te mais nanu na loba te ni na mutu na sepela ndenge bakabwana non parce que naza na posa ni ya kokabola Karine Mokonzi na bato batikali mais na Majaki oui naza penza na posa nango ne Dingwe moto na ngenge oui naza nango posa donc de batu naza na bango posa na kabola na Karine et Dingwe po Karine sakoma na poto tangu bazaka na contact alors même bato a Karine Mokonzi babando mituna pourquoi et continuera tout le temps po akabona na bawata akabona na ba Fabrigas bazongana mena pape Dingwe bakabwana kate bien sûr eza relation na bango ya ki camarade to ya nini mais ngai na sepelaka bakabwana liboso na yako kipete ma partir la poto na lingaka bakabwana
ou bien babombi relation na bango bato bayeba te. Na majaki na lingaka pe bakabwana. Ou bien bazokutana kaka na majaki sans bakamarade ya majaki, sans bato ya majaki. Wana de bato naza na bango na programme wana lingaka bakabwana. Na kabola bango kutu. Bakabwana te me na kabola bango. Mais lokola naza na puissance moko te ni na maloba, ni na bémission, ni soki na nini pona kabola bango, alors na yebi yango pe bien. Donc na kosala te. Soki na sali émission pona majaki, na sali émission pona moni sujet ndenge na lobaka na bino. Ngai na salaka ba émission selon makambo nazomona na net. Selon ndenge nazomona makambo ezoleka na ndenge na kokanisa. Donc majaki bémission nyonso na salela ye na oye tourmenta ye na salaki pona kabole na mutu te ni na Freddy ni na mutu nyonso. Na salaki kaka bémission ndenge na monelaki. Bien sûr nazaka na posa sikoyo. Posa ngo ye sima. Ezalaki pe na tango wana te. Posa ya kokabona na majaki o ya kokabola Karine na majaki wana kutu eyaki kaka tango na tali émission oya NK a posté photo moko alobi eza mama Charlotte. Na kanisi susu makambo mususu oyo na yebi na oyo babenganga na telefone eleka banda majaki azo matanga na Karine Mokonzi. Alors na komi na posa ya kokabola bango. Mais na yebi na kokoka te ni na maloba ni na mission. Soki bakabwani ezanga te. Soki pe maloba nanga etindi bango bakabwana ngai te muna tindi maloba nanga pete. Bango moko maloba onga na lobi e domine bango. Mengai na preparaka eloko moko te pona kabola na mutu. Na yebi Olga Mokonzi ya Kabelo ekosale pasi eza normal. Parce que ngata una lobaka même na batu ba yebinga sans internet maloba nanga foko keba tango na lobaka ezalaka direct e shokaka mingi e sala kisengo muke. Na pesa bino kaka exemple. Mukolo mususu na Luanda ndeko nanga mwasi na mobali ne bazana problème. Ba umel deja. Sikoyo mobali na ye lokola asolaka nanga mingi ngala zaki na Luanda ba ye sikoyo ba yebisanga makambo. Donc pona bongisela bango makambo. Alors ngai nazalaki tout justement direct. To vandi bato bele na mikolo nanga na mike nanga mwa kelke bato. Bazozela liloba yanga selo bango na lobaka bien. Alors nga pe na bimisi liloba bien. Tangu koto expliquer côté oye lobi na yoki maloba ya beau-frère na yoki maloba ya sœur nanga na pesa kaka liloba moko liboso na expliquer bango ngai na monaka ko ranger ba vie ya ba couple eza problème na yebi ndenge na kosala lango te même yanga moko na kolinga mutu aya ko arranger ngo te soki oye ko arranger na ko kipe na ngai yote makambo ko loba na ko tiango kate ponga moko na muto nazane na relation biso kaka toko bongisa. Mais lokola bango ba piekinga maloba na bango balingi kaka na loba likamba kitoko. Alors likamba kitoko ezalaki na yebisi beau-frère na lobi na ye soki nga nazalaki yo na bali mwasi boye en tout cas ndele na boye. Alors famille nanga esilikaki parce que azande konanga. Mais comment na koloba bongo nga pe na tindaki bango te babengisa nga o eza histoire vraie propre ndeko nanga biologique libumu moko na lobi na ye clair lokola bolingi boloba nga réponse na pesa yango soki nga nazalaki yo ndenge yo za boye obala ndeko nanga nde na boye toli yango wana eloko kokosala. Donc nalobaki kaka wana esili basiliki me osiliki olie minu ngate mutu na tindaki bayoka maloba nanga ezalaka choquant même na lingi yo bokanisa te ndeko nanga wana nalingaki te na tinda ekuti na poto barefula ye na pesa ye bambongo ya commerce ya mike te ya ebele pe. Alors bokanisa seke nalingaki
mais soki na lobaki bongo na lobaki oyo nga na monaki ezalaki juste suka nango pe bakabwana ndeko nanga abala mobali mosusu abotaki pe bana na mobali mosusu po bo comprendre alors ndenge nga nasalaka bémission nazoloba pona Olga Kabelo naza ni contre ye ni pour ye nazosala oyo nga nazomona et puis Olga Mokonza Kabelo ayebi bien naza na posa ya kokabola ye na Karine Mokonzi te kaka nde maloba o nga nazoloba ezosale vraiment passe nayebi yango pe mais Olga bisikoza nayebi nazo comprendre yo nalingaki mpe na tika mais soki émission ye fokota kobosana te ozalaka toujours na Karine Mokonzi malili lili complice ye mpe azalaka na Karine Mokonzi pourquoi azomona na muke akotaka muke alingaka caméra te bien sûr alingaka mais lokola amonaki kaka émission o nasalaki baza na bonne relation na Mike la Duchesse alobaki oyo internet en tout cas buzoba assuré bien sûr nga namonaka yango buzoba te mais ye amonaki ekokani na makambo na ye te azalaka toujours na Karine azonga kaka ndenge azalaki liboso na molili sous-marin yo nayebi oza femme d'affaires nayebi pe osupportaka makambo ebele mais nayebi ndenge ozotia pression boye ezali po otala soki turo yo papa Robo akotika koloba ngai bien sûr naza na posa na tika koloba yo est-ce que liboso Olga na banda koloba yo rien naza koloba yo te soki nalobi okomi news soki mpe okomi no news te nakoloba na nga te soki likambo ya nakoloba parce que eloko nazali apo naloba oyebi yango mpe bien tosololano mpe mingi na privé soki nazalaki na posa ya koloba n'importe quoi nakokoloba makambo mosusu tosolana na biso na privé eza mpe news mais wana ezali vie réelle oyo mpo ozoloba na net eza vie réelle mais ekendeke na net olobi yango na net bamakambo ozosala eza mpe na net eza mpe news na net oyo nga nalobi eza mpe bongo eza na net me nde nasepeli Olga Mokonza Kabelo fo kolobaka boye eza très important mpo bato oyo bazolinga bakabola yo na Karine Mokonzi bayoki bato oyo mpe bazosala semblant ya kolinga yo bayoki bato oyo mpe nano babangi yo te babangi yo bravo bon nakanisa nga nasokisi awa continue kotala bato mosusu baza ana baza bakisi na bango baza makambo na bango donc abangaka ndoki te abanga eloko moko te sikoyo biso oyo toza kaka na yesu kaka abari yesu tozala mutu mosusu te kaka nzambe sikoyo nzambe tozobatela ninga na ye lisusu kaka mwa kabelu oyo kutu elobisaka deja famille mwa mafuta oyo elobisaka bango sona yesusu makambo na nga nyonso yango internet boye dezalaki nakoki koexpose vi na nga boye bomoni nga zobo beni oh internet ezala te papa ko nga koteka Karine ateka mafuta te nga oyo na continue koteka mafuta papa Robo pour ton information kokasa te nga oyo na koteka mafuta po Karine azobanda koteka mafuta ou bien po Karine azoteka mafuta oh eza vraiment normalité quelle idée papa Robo quelle idée ok kotianga na buzoba makasi bongo papa Robo ok kotia apesa so so ba peke ona na ye ona kwa kabola bino te bonso oyaki po sala biso ni donc idée na yo eza ngala Karine to kabwa siko papa Robo ngala Karine so to kabwani apa yo kozani papa bande ko nyonso ba ngala Karine to kabwana soki to kabwana Karine apa bino kozani
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.